Si vous avez kima, vous avez tigé la biso, Congo, vous tigé la rabiso moko. Mais vous tigé Congo, vous tigé la rabiso moko. Mais biso peut au bunda to ça on a to lembate, to kufa amsusu ba bimakaka. Parce que mondela lingi ga ke no to tigé l'Afrique. Mondela lingi aya ko sala en Afrique ndenga lingi. Voilà comment lingi ba mboka na biso e progresser et surtout nous les Congo. Pour ba yebi ke soki Congo e bongi, Afrique mo bongi. À vous, nos dirigeants, toujours les là. Ils sont tous à battre, vous savez, monsieur de poto finga, poto lobate, mais tout là qui ça. Bota la binu moko. Façon population comme Kuluka, Akima Moka na yatika Moka na ye. Et yo diriger le binani. Si tous les Congolais, aujourd'hui là, va gagner, va dévier, va kéi, Congo est le vide. Boti le diriger banani. Voilà. Ils ont souffrance, ils ont salé bateau de Banambogo. Moukou est qui t'a causé lengi. Moutou n'y a pas de banda Congo, il y a Congo. Mais pourquoi tu es comme Moukou Robima? Mais ok, nous tika la kuna potika Gamboga na yo. Et puis ceux qui a changé nationalité, makamba Congo, ba no salo ka passeport à Congolais. Pourquoi pas tout bonde sika moko? Biso mo ne to linga to baby samboga ngo. Biso mongo. Mingi ngana lobaka so imboka Congo to beba esa ba mama. Mboka za ko beba na ndenge ya masekité. À vous nos dirigeants to diriger bo diriger mboka na biso to bake mboka e komi na ndenge ya mabe mboka etambola bien te. Soki pena bo tamboli botala ki lobby na bakata ba cyber bo mona ke mboka ya kitoko te. Tout le monde veut partir, tout le monde veut laisser les Congo. Vous voulez laisser les Congo à qui? Bino nyo so mbobi mona mboko botika Congo na nani? Congo to tikila ngo banani? Mutu nyo so lingo bima. Ndemboka siko to kene pas ça la raté. Et siko kino rolo ko tabo mengo. Voilà, mbote na bino, ah, bande ko na ngai, mbote, bino ba ebolula émission oyo to popola, ah, donc mbote na bino bisika nyoso bozali, merci beaucoup, merci na bino ba combattant, bino ba bobundela mboko oyo, bino ba oyo bo tiko senga na ngalo bike no, moni te ko so bundela mboka, ah, ko so bundela mboka, exemple malamu so ko so la émission na yo toujours na Teni Nanzoto. Alors merci beaucoup. Donc elamba oyo hein etikali bongo elamba émission pour na kolakisa ke toujours bunde la pena mboka hein na ndenge sengeli na ndenge ba profiter na ndenge ba ndoto te ba lotisi ngai te na ndenge pena ke toujours bunde la mboka ndeto omoni na mboka ezokendela hein ndenge tozo sali la émission na biso. Voilà lelo na émission na biso na kolinga na lobela moke likambo oyo population na biso mingi ya Kinshasa. Ah nzambe nini to salite nini to salite pona mbogo oyo nini to salite pona mbogo oyo abanzi nyonso to ko sala to sali pona mboga oyo ke libozome to kolobani. Merci à vous mes jeunes frères de l'impère banoyo bandimi bati apenda moto pona kolobalika mboka ndenge zokenda. Donc bino bana impère ngana pesi bino mbote sika bozali bozwa mbote na bino. En tout cas c'est ça ce que nous voulons. Et ça neloko mususu moyen okoma pa ba konja mboka oloba ezati mais na loyembo na yo na banzembo boko sala na ba livre boko koma na ba cinéma ndenge to retourner yango ekolakisa ki ekoma mbala moko epa na bato ba diriger biso ba ibandenge mboka ekotambola. Na pesi mbote na ngai pa na yo Espérance Bongo la congolaise ezo mbote na pesi mbote penda ya monene yo yebikaka banzaka pona nini te à toi l'entrepreneur le boss de demain mon grand frère du sang Zakari Minga Mangoto na pesi mbote na musique sikosali na pesi mbote à toi mon beau frère Impact Kitenge hein
noté ma petite sœur na ngai Nadine Bibi na pesi mbote sikozali zombote na yo bandenge nyoso lingi salela. Pourquoi pas toi Desh Derrick Amani noté ma sœur na nga Marie-Claire Yanganda. C'est Rwanda mangai abandenge nyoso. Tika na pesi mbote yo na libota na ombo bimbe sikozali. Na pesi mbote à toi mon grand frère Innocent Machaka et pourquoi pas à toi Basile Kitoko et à mon ami hein Bovi Kataï Pamba dans l'Afrique Yacide Yangele et à toi mon ami qu'on appelle Kitoko Gauthier Zambote à ma sœur Julienne Fadili Kassi Maman Tété américaine Yosanga Rate Kotalanga pourquoi pas à toi ma fille Divine Muganza na pesi mbote po potala eloko yo na bino nyonso bolinga botala émission yo na pesi bino mbote lelo to lingi to lobela nini lelo to lobela comment Mondele a utilisé système ya esclavagisme na ndenge mosusu et au biso ba africain to so comprendre te eloko inspiringa lelo na sala émission oyo lobi vraiment nazalaki na cyber moko nakuti bato bazobeta bengaka DV. Mais modèle na moneli bato esika bazobeta DV, je me suis demandé et puis na tuni bango mais vous allez où? Vous voulez laisser les Congo à qui? Bino nyoso mbo bimana mboko botika Congo na nani? Congo totikela ngo banani? Mutu nyoso lingo bima. Ndemboka siko to kene passe sala kate. Esiko kino ko lokota bomengo. Imaginez-vous, na ba ajonga na komi na une quarantaine d'années, na tika mboka na ngana kende poto na ko lugani. C'est que na que passion. Ko kende poto maintenant là c'est pour les enfants. Peut-être tinda bara na ba kende ba kende ko tanga. Yo na ba ajo pe na yo komi une quarantaine, une trentaine d'années même. Tu parles pour faire quoi? Mboka za ko beba na ndenge ya masekité. À vous nos dirigeants, to diriger, beau diriger mboka na biso to bake mboka e komi na ndenge mabe mboka etambola bien te soki pena botamboli botala ki lobby na bakata ba cyber bo mona ke mboka ya kitoko te tout le monde veut partir, tout le monde veut laisser les Congo. Mutu nyoso ngatika Congo. Où est la stratégie mon société mondiale lingi qui est aussi la politique de l'Afrique. Ça aussi il faut penser nous les Africains. Pensez aussi à ça. Tango kokene na mboka mondele musani mondela opesa yo système ya sika ya esclavagisme mondela zo lokasala na biso mais toi ebate oui partir aussi c'est bien aller faire le tourisme c'est bien mais aucune kotika la kuna potika ka mboka na yo et puis so ki ato changer nationalité makamba Congo ba no sala ka passer pota ka congolais pourquoi pas tout bunde sika moko biso mone to linga to bebisa mboka ngo biso moko mingi ngana lobaka so mboka Congo to beba esa ba mama ba mama ndi ba fandi wana na biki mboka beba na ba mama po biso to yebi balba ki na culture africaine mwana bana ko éducation bana sana libuma mama zo lobela ya zo laka mais mama tango zo melisa mwana yo zo yebisa mwana teke ko yiba mbonga leta sa mabe mwana so ko mukonzo di ko yiba mbonga leta faute za nani. Le Congo va souffrir pour éducation de la maman na ba maman. Papa ta muso kenda ngane musala papa ta muso sala kate. Mais maman yo mutotika la na bana. Na lobela ke loko à chaque fois na Bible et dans la maman mo ka belelaki. Alobi oh Yesu esengo na maman Melissa o mabele. Voilà la maman sike kendaga. Est-ce que maman mwana na yo tanga sala ka mabe babele la nini? Tango ba na mwana mal éduqué, mal appris. Il faut te utaka pa na ba maman. Ba maman bili mutu sali ke Congo ekufa mais bo sala effort to songa Congo sike ko sala ba mwana siko boko mo kima boko mo tigela biso Congo ngo to tigala ka biso moko mais bo tigela Congo ngo to tigala ka biso moko mais biso pe to bunda to zauna to lembate to kufa msusu bako bimakaka parce que mondela lingi ga ke no to tigela Afrique mondela lingi aya ko sala na Afrique ndenga lingi voilà comment lingi ba mboka na biso e progresser et surtout nous les Congo. Pour que ceux qui Congo bongi Afrique me bongi ceux qui ont ce discours moko Maréchal Mobutu Salaka na ONU
bana mokolo wana esika bakana mboka na biso po Mobutu alingaka bimisa Afrique na kati ya busoba o mondela salaki nango ko bana mokolo wana plan ya kolongola Mobutu na pouvoir ebanda wana mais biso lokwa to yeba wana biso te to baka Mobutu moyibi Mobutu dictateur Mobutu était dictateur parce que baki bato ebele bana coopérer na mindele Mobutu ana olinga mindele te voilà un patriote bande ngai bozo tika Congo po banani babundela Congo ngolo be changer to bima na balabala bolingi te on a kufa mais so kufi te okufa na nzala te okufa na nzala. Voilà pourquoi to sengaka révolution faut ezala ya mabete botombo kiti ya kubuka te nini te mais ya ko réclamer donc des réclamations na parce que exemple baba na biso bande kuna biso bana impère bokine bayembi nini to salite pona mbogo Congo nini to lukite pona mbogo Congo. À vous nos dirigeants toujours là biso to sabat ko sabe biso to poto finga poto lobate meto la kisa botala binu moko façon population comme koluka akima mboka na yatika mboka na ye et yo diriger lobi nani. Si tous les Congolais aujourd'hui là ba gagner ba devu ba kei Congo etika le vide botika lo diriger banani voilà ils ont souffrance mutu zo sala bato ba bana mbogo mbogo ta kitoko ze lengi mutu nyoso ta libanda Congo ali kwa ya Congo mais pourquoi biso to ko mudu ko bima la manière de diriger na ebité yango malobaka er mona mboka musu za kapena mutu avant ko mapenda o a diriger mboka ko mutale sa zakata chef de classe est-ce que diriger ta association moko bo est-ce que ça la tabo mais Congo mutu nyoso pour ne connaître ça boya la zui a tes place to diriger Congo ndeni s'il vous plaît population elle est là na wete na kene na cyber na bana ko filmer bato na laksa ke nota la bato ne bato ni na ba cyber lokola ke nini devait ngo sila les neuf alors bato ba komi ko tonda na ba cyber pona ni ba bima na Congo si ba lembi Congo et ce sont dirigés mboka oka population ne komi ko ba ke no Congo ngutu ba teka to kabola mbongo la ngaja boy mutaro bana mboka na iba teka ba kabola mbongo ndiko na biso moko ayemba ki alobi tala sima songa moto er mo bo so sa makambu bala kwa piko tala ka sima bisika bo uti tango yo zalaki nanu mutu pamba batu so na ko diriger wana ko mona population ndenge nini par rapport na batu ba diriger po yo zaki na kata population lelo fokanisa banza et là où le montant ça on a vie et ça rend biloko mingi te ya liboso ça la montalia va bien ce montalia va bien je crois tant monsieur pour pouvoir on va déranger na bon binote va fondre na pouvoir ce montalia bien soins de santé na c'est-à-dire soins médicaux ce que ça bien bamboka musu mboka lokula Congo est-ce que nous les Congolais vraiment so itobito landa bi bambongo to sanango est-ce que Congolais ko futa mai est-ce que Congolais ko futa courant. Oh putain, vous allez en faire les. S'il vous plaît, biso les la ragaka. Pourquoi les la biso un jour et le balikam. Pour les la biso un jour et le balikam. Congolais nous salinga bimana mboka. Soko bibi na mboka question na ngezali boko diriger banani so ba Congolais ba bimi bango so akei ça passe pe mawa omona ke mona mboka lingi su mboka na ete po passer leki
Ah, Congo passe na passe. To éviter tout le banini ndenge baleki na biso bana impère bayembi. Nini to salité pour na mbogo. Nini to lobite pour na mbogo. Je crois tout. Et le bando, nous c'est salemi. Nous sommes lobby, nous sommes sali pour na mbogo. Mais rien ne change. Voilà, bien sûr, c'est la changement que ça. Maître Rosela. Jusqu'à quand? Prenez soin. Il y a peuple na yo. Prenez soin de la population en na yo. C'est ce qui est très utile. Congolais. Toni to tiki la Congo banane. Balingi bango, je parle balingi bango. Bazalaka kaka. Bazui bana na bango batindi bango baki kotanga libanda mboka, bazui bana batindi bango na ba école moko moderne, école moko kitoko. Pour le bana na bango ba ya ko diriger le subiso. Et biso le to sala effort to buna bitumba to longa Congo. Bino bokomi ko kene ko beta ba DV, bobi mabotika Congo. Botikela bango Congo. Et ça passe. Pour Eremoko Boy Tolobaka, la Makambo Tozomona. So il a pris exemple. Moko lelo, exemple moko ya mawali susu. Qui va tiki biso na kati ya poto. Ane unangai bo libanda mboga. So ozana kata Kinshasa. Bo yoka miziki to koma yoka na balabala. Au regretter, tout le que non, Mobuta Zonga. Oui. Nous avons salité au temps bon abana ta mususu. Je suis mon atunangai. Papa ne baloba bolingo banini na okina kele. Na expliquer moi na nini, na lobela moi na nini. Sansire kufa. Sansire ke na wapi. Babare ko bana banatongo obeta misiki bana tamu susu makanisa otanga daga susute bana makanisa otanga daga susute bana makoma ko kanga nzembo ke bakanga makama classe vous comprenez donc pasi ya ndenge moko na kata mbogo yo oyo futo bana ko dénoncer to bana ko loba poto bakake oyo ya musique y a salité. Musique qui est non, et sous la boîte. Et puis, la musique y a salité, ou quand on au boaka. La dignité de la moka. Parce que nous sommes en moka, nous sommes en parce que nous sommes au Congo. Tu évites ce que tu as dit, wapi. So to suka wapi soki bozo selaka ke no biso peto bima to tika Congo ango oui baba bima bazali mais boye betana bateti musu ba otika la kino Congo ekufa baba tuloko la biso boso sele pena ke no o peut passer les kilo bakima té eli wakande tout ça. Biso ba otosela ndeka liwa so boseli pena ke no biso pena ko beta defi akimi tete ata bolandi biso po asali mission pour te to kufa na Congo makila na biso pena pona Congo na botama na makila ya ko diriger peto diriger. Au diriger à correction. Quand je dis toko diriger, ce n'est pas des choses à l'angaïté. Des choses à l'angaïté.
diriger autrement. Il y a un qui malade. Et mon pour fan naga. Au béni moi bateau mon va rappeler na yote. Attends-moi 5 6 au bon mon nanga attends-moi neni. Je parle à vous, nos dirigeants. Est-ce qu'il arrive des fois au sein de l'évaluation? Il faut l'évaluation ça va bien. On a monsieur Batozana bango pemeni qui jale le leki. Bakumisaka okaka. Babetela oka maboko. Mais oyeba tiska ba défaut ça. Faut la nakaba émission. Comme je sais, l'émission a finga te. Il y a aucune satire. Parlons la vérité. Mon amousou, tu dis que ceux qui vont la vérité, vérité, bomaga. Et bomaga te et soit quoi. Et d'après mon monsieur, que quand on a un lien à côté, on a son dans le la vérité. Ou bien la qui c'est beau solo. Ah, quand on a un lien à sauter. Il y a au moins l'action pour la vérité. Il faut que tu aies un lien. Mais nous avons la vérité. Voilà pourquoi mon élève a restauré ce système. Il y a opposition. Mais nous les Noirs, nous les Africains, nous comment qu'on soit opposition de Bambanda. Et puis nous sommes opposants, nous comment qu'on soit dirigeant de Bambanda. Non. Le pouvoir a besoin toujours de l'opposition. Parce que l'opposition, ça y est. Et nous, nous sommes les malades, nous sommes les nous sommes les malades, nous sommes mais puis c'est comme un contraire. Boba te la biso. Pider, il s'est sous-souté. Boutique biso na nyonso. Toli a bien te, tola la malamu te. Na mato ina biso yo gaga ba musique ya mabe. Na to ina biso pe yo gaga musique ya mabe. Te. Nebi ke bo bongisa bo sa musa malamu. Bo bongisa. Bo bongisa. Musa malamu. Sansir fo izonga. Banzembo salité. Banzembo singélité. Yango ne ba oyembela biso. Ba refungami bana tongo bani ko beta musique ya salité. Tito ki ola la kaka musique ya salité. Bano ya biso to benga ba wewa ba montar. Ba okumba moto ba beta banzembo salité. O isa dignité to yokango biso na bana biso sika moko. Utika biso boete. Tobi ke Congo ko sana difficulté makambo mususu. Oyo ko sala ke funga masikote. Mais bo aider biso makambo mike neti biso to na éducation to bunda na bana biso mike. Éducation quand même ça quand même moi bien. Bo telemela bata musique ya mabe. Musique zo beta ya salité. Musique zo beta ya mabe. Isa mawa. Na mboka na biso na makambo ebele ba laisser aller na banenge mo boye. Civil au simana et policier na teni il obéit les logoté ba wewa auto benga kawana ba montar wa sa ba taxi ba lingi na bango policier ya circulation ani ko betailler tout ça passe normal. Tiwapi tokende tiwapi bande unangai oyo bande ko koma koloba to komena mboka moya bana na bana ngi tata zate pona ko diriger bana mama zate pona ko kamba bana to ebike makambo nyose chandaka na mukolo moko te mais moko yo bana chander chaque jour. Donc musique à salité to lembi sans sirater les manano. Sans sirater les manano. Quand la biso ma musique à salité.
Voilà, le lot tolingaki koloba mingi na mengaka kotuna bandeko na biso o balingi bakima Congo batika Congo balobi passe leki to comme na suka émission na biga conscience c'est ça là so boti Congo po boti kilango banani so lingo tika Congo po boti kilango banani est-ce que so kenda pe na mboka bato changer nationalité likamba Congo po eleki ya mabe ofandi pe kimia bego so na ngoyo do inutile. Tourisme c'est bien, voyage d'affaires ça va, mais laissez le Congo parce que pas si les gens na Congo n'est pas si angwana, pas si ndé angwana. Pour le mobiso to lugaka que no Congo sale la biso, mais biso to sali nini pona Congo, biso nangai na yo na bino, nini biso to sala pona Congo. Pour to bika que no Congo sala pona biso Congo boyko, mais biso to sali ni pona Congo. Bolobi gouvernement zo yiba, mais yo neti taximen. Babi taxi ça 1000 francs. Awa ti delvo yo comme suka kana yo awa soki na Saint-Luc 500 francs to 1000 francs. Yo po yibiti. Omo te to yiba biso nyonso. Total aga côté mo côté. Biso nyonso to yiba, biso nyonso to oboma mboko. Mais mutu pe atala. Tant on a la Congo ça quelque chose pour nanga. Ngai siko na saini ni pe pour na Congo. Question on a pesa la pour na biso. Ngai na saini ni pour na Congo. Pour na lingi Congo ça quelque chose pour nanga. Ngana saini ni pona Congo. Tout ça pena bandeko ba libanda bana poso bazonga na kata Congo. Parce que modèle va vivre libanda et dans kata ngosoke po mona en couleur, c'est médico za kitoko. Olia na bien. Mais vous allez hésiter par rapport aux pas na yo mo aussi outia. Vous allez hésiter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et tout popola tout moi popola bandego obali ka batika Congo ko popola moi mokepe ndenge mboka ngwa biso zo kotambola. Donc je crois tout continuer toujours koloba pour faire tout le bilaka mboka ngo pour ce tout le bité ba tumsubalo azati. Voilà, nous sommes là et à chaque fois il y a quelque chose autre que kolobela tout bananga kolobela mbote na yo à la patronne Espérance et Bongo Sigozali, à toi l'entrepreneur Boss Moko, toujours préparé dans Mbogo, Zakari Minga Mangoto, mon grand frère propre du sang, pourquoi pas toi Desh Derrick Amane, mon thème Marégla et Anganda, on a apprécié Mbote, Mbote n'a bien tout, on a un chroniqueur, pour vous féliciter, on a eu pési idéologie. Il y a aussi l'émission Zotambola. Merci beaucoup Nabino. Pour ça, moi pas si va tout le monde baba na gondima mais donc abondi mangai na pesi de logia sika donc mutunyo sokwa. To ko bano ça na biso pebo. Voilà, merci à notre monteur Aboya Batanga Kombo na pesi Mbote, notre technicien et à toi notre caméra humaine Maman Inès Princesse Pedro Tsangolo, na pesi Mbote Sigozali. Mbote à toi, qu'on appelle la chinoise congolaise, Anita Mangoto, na pesi Mbote. Mbote na bino nyonso bandeko nanga obulinga kanga, bandeko bulula kuzana ngai. Et sans oublier mon vieux, na bossa na yo, koko bana, Jean-Jacques Diabelo. Yo pe Mbote ngwana na pesi Mbote na bakambi nyonso mboka na biso Mbote na bakambi ya mangomba ya nzambe nyonso na mboka na biso na pesi Mbote na bandeko nyonso baza na opposition ya malamu ya mabete. Allez, bye.